Est-ce que son yebisi qui n'a pas d'enfant au fingi? Est-ce qu'elle est trop tard qu'elle peut avoir des enfants? Si elle s'organise, elle peut avoir des enfants parce qu'elle a des maris. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez même un peu de belle vie. So belle vie sur le sabbat parce qu'elle a un bon cœur. Ok. Normalement, belle vie sur le sabbat parce que mon tour a ministre va attaquer le quoi belle. Vous voyez qu'elle est bateau théâtre parce qu'elle a posé à mort ya Adana belle vie. Adana belle vie. Adana belle vie. Bateau va attaquer la miba les Ada. Ilunga. Après na bana basi eza belle vie. Eza Belinda Kandi. Soki Kandi. Si là, oh le bolinga belle vie à l'okuta, bolinga gete. Oti ko jouer na hypocrisie. Bolinga pour que na senga ya kabela bino. Oh si la passé ma belle vie. Ai bonga senga te poani. Ah manike. Si la peut pas dans ba si SB. Allez te senga ka. Asolo. Aya senga ka. La po soki ozova na muninga, yozo linga ka ozwelo ko muninga sana ngoseke yoza oza mandiat. Envie ya belle vie poani. Ba guerre no so belle vie sana ngosila mutamemeli yango. Ok. Tout ça sur YouTube, tout le monde a ma caméra qui est là. Si la tinda bat toi finga belle vie, est-ce que belle vie ça tinda bat toi finga si là? Ouais, mon tamté à ma bébé qui même les nanzo tout naï, même le comportement naï, même les longues. même les longues naï. Na bino si là on a mangoué le kwanga. So si là on a mangoué le kwanga donc à série C. Normalement face à ta bana 4. 4. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Na lobino na ninga mabete. Na ngana servant mboka oyo, ngana mama, ngana futuka. Bilo bo sale ya mike. Soko lobina mutana mangwele. Mangwele comment na 1985, boye bate. Surtout bate bazaka na mboka, bazwa ngoti na 87. Si comme on a 87 ans na mangwele amkolo. Pourquoi vous ne raisonnez pas bazoba balakisi no sans botel musapi? Na lobela rafali pour pas na général ba warrior. Nga pe na sola na kapika pinga na ko za semba. Nga pe na ko fingela mutu mona uti kutu boloko pona mutu te. Pourquoi ba se protéger ate? Na ebisenga bikoyoka ebelete. Ya futa ka batu, ba finga ka ba. La preuve n'est que futi sumbwa finga nga. Wonte ka futi mbwa bimi. Pona ni belle vie bimi simbwa te. C'est sa façon de vivre. Injure et maman tout fini zoba. C'est ça l'injure. Si tu reproches quelqu'un de changer, c'est pas une injure. Le nom de changer l'internet parce que on nous a reproché, on nous a insulté même. Ni tandra sofing en elote. Ngala na basité. Moninga manike na nzele. Ngala na banzele te. Ngala bilo na nga nzoto so na meki on kana beti na mwasi babilo na kumbamoni ya ekufi. Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai pona ko célébrer journée de la femme à bonté association Fapemet ba saleli bino mobange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France précisément na kati ya ville ya Arquet à la maison de la Bièvre numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Oza Mobimba. Otuninga droit d'entrée eza combien? Na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nano ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala Mobimba. Ekei oui. Check, c'est Dicap la merveille et puis dehors. Bon en beaucoup à soutenir Fondation Avien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Avoir assuré l'obsèque, avoir assuré l'habitation en Europe. Pas dit la cause, ça on assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo ili susu, non, les sales ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nioso ezali, nalisalisi assurance. Vous avez
na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na diana na rtr le papa de gims na bato bazolobaka kongo fo ezala bien eza na bato bazosala mpe ke kongo ezala bien voilà vie naso na emameya fondation lisalisi mpona bana ya kongo emameya emameya fondation lisalisi ici alongisa biso ba santé ici alongisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé mpe ezali wana balobi bana afrique bana europe bana amérique bana asie bana océanie bana mokili mobimba makambo tolukaka eza kaka pa ya fondation emameya fondation lisalisi ya emameya balobi partout dans le monde tala moto oyo asira basanté na biso L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Comme vous le savez, cette émission, c'est une émission qui vous apporte l'actualité, la gaieté, l'information, qui vous divertit en même moment. Et aujourd'hui, dans ces plateaux improvisés, nous allons recevoir Manique et John. Déjà, l'habitude de beaucoup plus dans la carte Africa Elengi Télévision, dans la carte Fief Nabiso, dans la carte Bureau Nabiso. Mais le Yambaye, na kati ya bandal bipai wapi tozali banda pour na kosolana ye mambo oyo ezali bongo ya actualité et je crois que tokomeka mpe retour na baquestion oyo kozala bongo baréponse ya ye. Et merci à vous parce que vous êtes tellement branchés, vous êtes tellement connectés. Ozaki na posa manité ya esu koloba tozwi lelo akoloba. Alors merci à Dani Chambre le chinois congolais, partenaire officiel, mon frère. Un grand merci à mon grand frère propre Marcelo Juif Noir. Il y a Arla la mère de Jumon la Katirla, la PCP en Moté Belé, Shadrach Ndjouzi, Galerie Paradoxe, Bilamé Belé, Babusol Viola, Taba Veste Akito, qu'on a 4 Galerie Paradoxe, c'est pas Shadrach Ndjouzi, Rosa Cité, Karine Manessa Boutiche, Mère Abato Mignon, Maman Mini Zembatus, Pépélé Ambeto, la PCP, Bamboté Belé. Alors, Richard Tesserfongo, la Bissot, Toyama, Manique, mon compagnon de lutte, ma compagnon, Manique de John. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour abonnés sur Africa Elengi TV. Je profite pour dire merci à mon Dieu de la foi. Nous avons la biso ya mayata to balulake to sangsake na mungwate na maipete. Ni ne loko. Ainsi dit l'Éternel. Mon pasteur Alphonse Kaïng en église Sion à la présence de Dieu. Cette souffle de vie que j'ai, c'est l'Éternel qui m'a donné. Tout à fait. Donc il y a un bandaranaye. Mais maloba botinde komi. Omoni mboko yo. Shadrach. Aigle de Kawele. Wana punition Théodore Lito aigle de Kawele. Omoni mboko yo. To pesa sou Fati Musala te. Ozana ma de ndaku na de chambre na sala ba obelo président nzela na odimne. Arrêtez de nous distraire. Ngana tanga na lycée Prince de Liège. Nazo 44%, papa na ngati na 5 na beta 9%.
Moi, riche, na pauvreté. Pour votre information, la belle KB à la bouche autorisée de maniquer. Posez ma question à yo. Bo sexinga. On a le bo tchanga. Bo tcha star. Bo tchanga makatche. Malukuta. Lelo to beta lisolo Congo. Bo sala ka théâtre maboke. Film salamana na mboka ote. Bo banda histoire mboka oyo. Qui a vendu Kipavita? Parce que Kipavita était la reine de Nzingankuvu, était la sœur de Nzingankuvu. Nzingankuvu a mêlé 20. Vous avez les cas. Bon, moi, maman. Kipavita na Nzingankuvu, il y a un aleki. Propre, même père, même mère. Bah, Mindele, bah, Nzingankuvu 20. Tala nenge mboka. Au moins, sorcellerie. Sorcellerie, c'est qui pouvoir na miso. Vous voyez bien. Est-ce que Mindele aussi, c'est la histoire ya mboka o? Hein? Bon, dans ma théâtre, on ça la wana. Ma manque ma film. Quel film? Mais nous ça film na mboka o. Hein? Bino aussi ça la film. OK bana bino hein. Aussi ça aussi beta. Boyebi uranium oyo et ça la guerre atomique. Oyo ba buaka bombe atomique. Uranium wana uta na Congo. Bino ba koko na biso baso. Soki ki mbangwa kena ko bimela roi ya Angleterre na prison. Alors biso ko pesi peuple na ngai liberté na ko bimisa na prison yo. Ça oui pourquoi? Parce que ba belge ba maltraiter biso na niveau moi à la rater. Les Belges nous ont maltraités. Est-ce que vous avez une histoire en Boka? Bato ma boke. Bino aussi on la film bino. Ba Nigériens ne pas la film, bato ma boke. Les gens qui font rigoler les autres. Boke banabino. Bato ma boke. Manique to comment faire? C'est là na Shadrach. Ouais malo babotine de commis. Tendresse. Obéir. Attends. Tendresse. Yoka. Tendresse. Olobi na yoki. Bafuta yo mbongo na sila ofinga nga na papa na nga. Une femme que tu connais pas. Tanda tata na to nganda kuneti na pumu numéro 9 te bwana ngote. Bwana ngote. On m'a ramsou na ko le bangote parce que son total ça n'a pas d'importance. On m'a histoire nga na mama ya mboka oyo. Shadrach, Nzingankuvu min sorcellerie za pouvoir en mboka na biso. Na kindoki na biso ba congolais to sala ka nzambe moko o ba koko na biso ba sambela nzamba mpungutu lendo le créateur ba koko na biso ba salela ezala baluba ezala bangala ezala banani biso so to sala nzambe ya mpungutu lendo bangunza ba banda ko sekwisa bato mindele ba yé na colonisation ba comprendre bo si bo beta histoire wana beta bino ba histoire bo sala ba film ba comprendre que biso to bimaka na esprit tokendaka kokende kosala ba enquête tokendaka kotala ko protéger ma famille mundela ina mwana na ye africain apesi sorcellerie congolais apesi belge apesi sorcellerie. OK, sorcellerie c'est pouvoir na biso. À cette époque le roi était Nzingankuvu, la femme de la reine, le mari de la reine Nzinga. Oui mais aussi ba beta histoire wana maboke na bino bosala kana wana maboke on a filmé moko beta histoire mboko bo sala mama na filmé mundela eli Nzingankuvu amelaka nsamba na masanga mbila mundela ela e 20 avec cholestérol Nzingankuvu bandi ko teka nanu ndeko na propre qui panvita abinde ko ngaza na pouvoir makasi pouvoir na eza kindoki soki auti pèlerinage nyonso ekufa esekwaka abimaka na nzoto na ye akendaka libanda soki bokati ye mutu na ezonga il faut botumba ye ateka mwana mama bino bata maboke boti kofinga nga bosala na filme na mboko te histoire ya mboka oyo nano esalama te Kimbangu azalaka na prison na Lubumbashi. Mais réunion esalamaka chaque jour. Batie ye na prison na Lubumbashi, bazui batu na ye batie bango na Kisangani, misusu batie bango na Bumba, misusu batie bango na Mbuji. Mais chaque jour bakutana na Lubumbashi basala réunion. Na kati ya cellule ya Kimbangu, la sorcellerie. Mundele ayeli biso sorcellerie, atie mutu na mesa. Abomi mutu, acheli noir, alia, mutu alie, akotisi biso nyongo makila. Leo ndoki akoma olia mutu, kindoki ya pouvoir. Kindoki zaka pouvoir. Lelo kindoki koma mutu akoma oboma mutu, mundele mutaela biso ngo. Yazui oya biso akoma sela ba avion, a développer mboka na ye.
Est-ce que possible beta histoire wana? Que Kimbangu azaka na mukolo Kimbangu alinga kufa bina okufa na 15h. Na 15h Kimbangu mi beta boy. Papa. Alongoli biloko nyonso nzoto bantrai. Alongoli. Mundela fungola Kimbangu libumata Kimbangu apolele. Pumote, ni muchopote, elokote, estomate, elokote mundela ganga bado vivre ndeni. Abimisa bantrai parce que bantrai ndé bomba ka sagesse na cerveau. Bon beta histoire wana maboke, OK bana bino. Ofinga bat n'importe comment te. Omoni mboko Fatia za président na biso triple brassard. To pesa e musala te. On veut que des intellos, les gens qui connaissent l'histoire de ces pays. Si tu ne connais pas ces pays, osate, on les caté dans la TV. On les caté. Fatia ebisi Macron, mais qu'est-ce que tu es venu foutre dans mon pays? Et là on y yo ça na mboka. Yo yebi histoire en mboka o. Iranium oyo basale la bombe atomique. Bakoko na biso. Bapesa bango pini, bato bakufa Shadrach qui a jeté. Place baswa iranium wana batimola mabele na paute na Congo te na maboko. Muto osala bo timisa pe kokata na bato bazo kufa belge bombi biso. Yango tang bakelo sa bombe atomique ti lelo saka ba effet. Potang bazo timola basa kolela, basa kosaka biloko na biso moko nzambe. Soki okatali misapi balongoli yo baye na mususu si babimisa iranium wana na se ya mabele. Est-ce que boyebi yango? Na maboki la bino babeta masolonga na oloba. Arrêtez. Eh, ngana cerveau mboka oyo, ngana mama, ngana futuka. Bilo bo sale ya mike. Soko lobi na mutana mangwele. Mangwele comment na 1985 boye bate. Surtout bato bazaka na mboka, bazwa ngoti na 87. Si on na 87 toza na mangwele amkolo. Pourquoi vous ne raisonnez pas bazoba balaxime no sanza botel musapi? Est-ce que so yebisi mutuke n'a pas d'enfant au fingi? Est-ce qu'elle est trop tard qu'elle peut avoir des enfants? Si elle s'organise, elle peut avoir des enfants parce qu'elle a des maris. Qu'est-ce que vous voulez? Bino bolingo même biso kana ba bogar na ba bobar na ba ki bodé na bino boyeli biso na YouTube. Nga linga ngo suste. Nga boloko na kendaki. Balongo ba nzambe ya mabele na biso ba mengu. Ba bisimbi ya mopepe ya mabele ya mai pe moto. Ba isenga ba bimani ke mission na ekoki. Mutu no so amayele te longola na media. Bo amayele te. Bata maboke wasala film ya mboka. Mboka na biso pe bonga, il faut te relater l'histoire. Ba belge ba na nyongo na biso ba futa biso te, ba français ba futi biso te. Il faut ba futa ba nyongo na biso. Ils ont tué nos ancêtres aujourd'hui ils sont en train de nous tuer à Goma. Ils continuent de le tuer. Mais bino mo betaka lisolo. Mbas moko ilekaki. Chéri moko asala ki boye. Ya. Nigérien osala histoire ya mboka na ye. Mundela be asali film ya Wakanda. Bota la film ya Wakanda ba guerrier. Ba beti Afrique mais américain. Mais congolais ni asa sala film Kimbangu banda kolata liputa alongwa banda mboka osoni makoloti aleka bobisika na so aleka tika makolo na e. Bo beta histoire wana. Bata maboke. Ba tente. Bon, Maniké que nous malem parce que tout le monde c'est on que non malem parce que au moins histoire en boka se fait betama temambo est très important il faut battu ba on a le lobby bonazuma moitié mais qu'est-ce qui se passe entre nous batuma boké je me rappelle tout ça en émission quand c'est émission dans ça na yo à la belle kabea la bouche autorisée amène-moi de l'eau yo tiens la poisonné pour poison zo tambola bon c'est bon mangate nga futuka très bien. Alors, émission de Saginayo. Pas de souci. Le cabot. Merci. Merci beaucoup. Il y a un peu d'amsous. Il y a un amsous. Maniké, j'étais en train de dire. Émission de Saginayo. De l'obéla qui m'a embrouillé. Il y a comédien. De me quand un peu comme ça, moi, banali. Émission auto sala. Auto sala, émission auto sala, ouais. Par rapport à Maman Matanga. On pose une question à Maman Matanga. Depuis pasteur de la foi et bana qui tout le temps on a tout mon pasteur il y a de la foi ouais dans le bas qui va kabola si là na belle vie réaction là on dirait et c'est pas ici ba côté de sorte que le lobby moi va proprement est-ce que moi je peux avoir de problème avec Sila? Elle n'est pas mon amie. On ne fréquente pas le même. Ya on a pas flatté. Est-ce qu'on a encore flatté pendant qu'on a fréquenté Aigle de Kawele, on a fréquenté Goga la Pulga. Na lobela rafali pour pana général ba warrior nga pena sola na kapika pinga na ko za semba nga pena ko fingela mutu na uti kutu boloko pona mutu te sous le kauka pa zuria
Sous les kaoka Pazouzou. Pazouzou, maman, maman, ba semba. Pour ba kabele $50 à fingi. Tendresse au fingi en elote. Ngala na ba cité. Moninga manike na nzele. Ngala na ba nzele te. Ngala bilo na nga nzoto. So na meki on kana beti na mwasi babilo na kumbamoni ya ekufi. Siko par rapport ya mwana basila nde tendresse à côté ya ba meki un peu connaître pour s'acharner na yo. Eloko ezana eloko moko te. Eloko moko tata mwasi asila. Aza tata mwasi na tata nini na mama nini. Tata mwasi na tata nini na mama nini. Tendresse abengi nga ote yo zakana ba bisi biso za na bato maboke. Tendresse na leke na succès musika. Tendresse afinga nga bafinga basimba bafuta embongo na matanga basila sila futa ya finga nga. Elezana eloko tendresse afinga nga ite ona mone ya danger. Tendresse à faire un drogueur, tendresse à faire un nini, mais tendresse na leke na succès banda lelo timu koye soya na leke na makambu. Bato nga na fréquenta kaya o fréquenta bango te timu kolo salongo na la preuve est que ana succès te a pio. Ana succès te a pio. Ana pio. Na nga bele na yeba bele kena nzela. Ah moi c'est. Ana moi succès. Dans bien ça moi si pio na comprendre pio. Babela kena nzela babela nga manike. Manik de John, ya la popo. Le babela nga kwa misien. Abi nga ba misien belé ya Congo so na termina ba na minute na nzana omelaye. To yela ki mi to tanto ya to na TV, to yela pour la gloire. Tout à fait. Normalement c'est la gloire, non? De babela ko Shadrach na nzela babela kai. Ye pena pasaka ina so atobi to chakaka. To lo ngaka banda, to kotika oshwe. Ba che caméra babela nga nae. Na omelaye. Na na temps so na bangote. Ce que je dis c'est la vérité. La preuve en est que balinga ki mukolote. Ba ebite ke mangwele commencé en 87. Lokwa balinga ki mukolote lokwa na baika ke na za mangwele. Baba moni ngo ke na akoko. OK mangwele ati na 87. Comme quand on dirait finga ki abota raté des histoires comme ça. Tango lobi na mutu ke non les baboko la bana na bo mwana na temps oso tali ana mwana ti. Parce que elle est déjà une grande femme. Est-ce que lobi ke non moi si on a stérile la bota raté boyebo. Il faut savoir pousser l'intelligence. Vous êtes des moins intello. Bon, non, comprendre que non, dans Internet, si tu dis que si tu regardes cette femme-là, elle n'a pas d'enfant. On est stérile. Non. Maintenant, ils ont des manettes, ils ont tendancieux. Tendancieux, n'est-ce pas? Ils ont une belle vie, de sorte que belle vie a moins malamou. Ce qui est le que non, bangomi balé ba pire. Bangomi balé ba pire. Il faut savoir oye ba ko bomba leki. Nga na fa na la belle. Oye makam ngaku na fa na la belle ngaku na mukolo me la belle bomba hanga. Koleka nga ikutu mukolo na yi. Ko ngaku na leka na nga pa pamba. Mais ka be ya bomba nga pour nous protéger nga. Pourquoi bamba se protéger até? Na ebise nga biko yoka ebelete. Iya futa ka batu. Ba finga ka ba. La preuve est que futi sumbwa finga nga. Moi ta futi mbwa bimi. Pona ni belvia bimisi mboate. Pona ni badonso ba bimisi on atangi ba bimisi mboate ya bimisi mboa. C'est sa façon de vivre. Injure ya maman na tout fina ozoba ni ya bemba maman ya c'est ça l'injure. Si tu reproches quelqu'un de changer, c'est pas une injure. Le lobby sont changer l'internet parce que on nous a reproché, on nous a insulté même. Manicol nde kolo masolo nganga ta formé monana ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan yeyo azana simamuge yeyo azana tolomge la pesi e pomade la pesi e suppositoire ya la patrona Nicole awatosa. Les cipos, c'est une chaque soir, avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les cipos, c'est pour les fesses. Uniquement, c'est pour les fesses, mes bébés. Uniquement, c'est pour les fesses, oh. La pessie à Coca-Cola, la pessie à Cofina, la pessie... Awa toza yangoyo Maman Nicole Malonga la patrona nzambaba mama ye solution na solution. Maman Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazo koka ko démarrer te faiblesse sexuelle
endurance eza te bazokoka kodémarre te koswana na koswana. Mais Mister Nozobeta c'était beau, c'est pas bien. Na kobenga bango internet. Pesa ka site na bango. Non. Wana kutu komeka te. Faut kobenga na numéro oyo ya ye moko Mama Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenge akosalela yango ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate ekomi trop. Ba awa toza ekomi ebele kokota na site te. Faut kobenga ya kobenga. Awa toza ba mama basepeli ba papa basepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Basena yo ekokoma piscine. Et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans. Benga ozwa solution. Gou Manicole nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga hein? Pourquoi il y a peu d'intelligence dans ces métiers, hein? Bah intelligent dans internet bah ça te pour nani Nico vraiment franchement. Oh là là, désolé. Il y a que des ignares. Mais faut particulariser tant que tu bango tout bato maboki est-ce que baroza la contente na yo? Baroza content na yo. Dans ces pays na nga na tala. Théâtre mboko mko beta histoire mboka na biso. Obi to so indépendance afa ba africain nyo sur le monde. Oye bango. Alors bah pourquoi to so indépendance avanté? Parce qu'on a été maltraité plus que tous les pays qu'on a colonisés. Parce que toi, on a tout dans ma pays. Est-ce que tu as histoire? Alors, ça va être un point. Non, on n'a pas besoin de ça. Nos enfants doivent savoir d'où on vient. Est-ce que moi, je suis alors, biso toza wana pona ko apprendre histoire. Quand on ça va filmer, bon beta histoire américain beta histoire mboka na congolais beta histoire mboka na été poani. Baba toma OK. Nigérien pas beta histoire mboka na. Nigérien beta Camerounais beta histoire mboka na. So tout ni mwana lelo mama nzinga yebi ete mama mafuta yebi ete. So tout ni rwanzinga nkufu yebi ete. So tout ni fumumpadi yebi te. Babenga mengu ndoki or ka ki simbi. A vivant, a qui roi. Tant que moni monyoko li eleki, a kota na mai na libota na mobimba a cha chaîne mengu a vivant. Mengu était de même nature que nous. Est-ce que bana lelo ba yebi histoire wana? Si ko bana li ba beta histoire wana. Bato ma boke. On va benga ba ça ba filmer. Donc biso bato to komisa ba musicien. Tu répondre nga. Tu as raison. Alors arrêtez ça. Paiement. Vous ne valez rien. Bon ça va m'aboquer un nouveau sexe sabat. Bon là que ça bassi. Bon ça me balle n'importe. On me balle ba la paix binoté. Bon ça à $100. Et on est bosso bundé là. Bon comme les lesbiennes kola na bino ko soana. Bon comme on tient na poison na bino mon fertilité. Ok mouton ko beta histoire mboko yo. Azwa mbongo nano azwa te na vie na ye. Asangisi penda ke na ba Kongo la kisi kimbango azala awa. Makolo na ye tikala awa. Ake yaya. Azwa mbongo ya mbongo. Ouais, bah, tu vas savoir quoi quand tu as combien? Rôle moko ka ba futi mutu $3 millions. Angindi ka na rôle moko. Na film Wakanda. Si ko yo bino boye la biso ba filmer. OK, ça film ba futi $100. Mais ba tieni au poison bomio. Et comment trop la monde ba comédien? Bolingo o isa. OK, on ça la film, mais tande ba sili. On ba so $500 il faut pas kinga kati. OK, ça film ba paye $50. Mais la carte film va tirer le poison à verre babomi na bango yo. Tailleur à bolingo pour consommer. Aigle de kawele bubulu yondela likonzi protège. Babi le 17 tozawana na rotana. Boya ko décortiquer formule 7. $300. Boya ko décortiquer formule. Toi quand $300 ya pamba. Sous le cas ka pazuria. Alors Maniké par rapport à mambo eleki na matanga wana tomoni basangana ki basala ki ba cotisation mais ba kize ba ba cotisation ba kize Gabriel parce que muta kufi asana compte même pas na round bank te to ke malembe manka ba gabité
Moto akufi mbongo akunde na famille cette famille za mbongo akunde te. Une actrice akufi ami bengi icône o alo o musalo binanga bi ofingi icône mais icône mukolo akufa bakunde na cotisation. Icône a foutu la randa kwa 3 chambres na salon. Icône a même pas na immeuble ya 2 niveaux. D'abord tika buzoba. Ba Camerounais oyo mwana Emma Louest aza TikTokeuse. Otande a vivaka. Et à TikTokeuse. Asa rappel comédie. Tala Nastro. Nani oyo basala ma famille. Aza na avenue Mobimba ya ye. Go. Hein? Moi c'est Michel. Comment on est ça? Moi c'est Michel Go. Comment on est Azali na azana bandal Mobimba ya ye moko. Atonga ba ONG, atonga ba association. Ya ye moko. Mais awa acteur akufi tant aza envie ba okabele ba $100 moko la okufa ba bengi mama Oliva ya okunda. Ya des cimetières na bino. Et puis mutaza ko encourager bino bokufaka. Mukolo ba autika pa bo police c'est bien. Pour comprendre que ngane na osa musala boye. Na comment mi tuna il faut se préparer mkono kufa ba bengi ba be la cotisation. Mukolo kufa famille azole, la famille azole la yo sala ki musala. Est-ce que ça là qui l'état te sala ki musala so ki mbongo tchai na sac. Boza même pas na matricule. Oyo finganga. Hein? Boza na association les akambongo na keste. Mukobo kufa, bobeli maman livre. Yanga mbasa mabala NK luxe. Ma femme légitime. Je salue maman Denise Neguer, bon anniversaire à toi, tu as personne en retard. Na makambu wana kutu tozo lingango te na maman Denise. On benga, on sabo ato asangote. Asabo samusala, tango samusala bomba mbongo ndam. Ngam kono kufa babe la cotisation te. So yena mbongo no bien, so yena mbongo te. E famille nanga ekundanga. Eh, taba lokoso. Mais bolingo pe 4 bango dirait rémunérateur ba se soutenir entre autres ndé tout monde na mususu belle vie à sala ki mo acte moko boye asungaki mutuma moi j'étais là dans l'église à pasteur de la foi je dis charge ya bana 10 na école ya Makalunga pour na foutre la bana on a mis avant question à soutenir Makalunga mais ça ba biloko za vraiment trop fréquenté tala mutinga kufi ba sala ngo ba émission batumsu babi bazali na problème na Thérèse azo sa hypocrisie babimisi ke les abotana duche et na Baptiste a des histoires comme ça elle est abotana Baptiste bon ebani très bien on est abotana Baptiste mon aller ça mon Baptiste ah ouais yo ebon depuis kala Keren mon Baptiste na ebon kala oui bina combo oh kala Keren a collé déjà mon aller mon Baptiste kala pas dit ça Baptiste a côté mon na Joël était mon na ça son ba 200 ah quand tu que Baptiste supporter mon aller ah mon até que mon Baptiste bois kate Baptiste a pesa kama na lea mbongo tofa na lea na bandala na se fifi siwa stone na okosa siwa so na okosa sala émission Baptiste a quand que aller moi na lea mbongo na metisa kitoko ya lea moi na Baptiste et bon ça ya bomba yeba te na ebita te mo na lea moi na Baptiste yeba na kala ba bimisi yango mais comme si on a ti ba sija ba mokeri bimika na matanga mokeri na nini moi na wana Baptiste supporta kaye kera na kendra classe aza bien aza très bien. Ya Goretti l'ouvrezo mami de moi. Bon anniversaire à toi Aminata. Eze, Aminata Eze, bon anniversaire à toi. Profite de ta journée. Aigle de Kawele, babi tailleur à Bolingo, toto ngama de folo nyon faisant à Bolingo. Mon bal nos tailleur, nous nos tailleur, nos maman bala. Ba femme légitime bomoko bandal, on est ensemble. Non ça va publicité me soucier parce que ma contrat est belé longwe donc ouais, on a besoin à pub, on a besoin à nini. Je suis là pour vous. Balobi, on s'est préparé, on tique nos plaintes parce que nous sommes net, on diffamé comme voici la selon. Ce gars qui confie le milieu dans bon aya na. Ah. Balak sanga $100,000. C'est au moment na TV. Au moment où Cindy Alex sanga $100,000. La bête à 3 jours. Yaka. Nami koleza yaka. Yaka NK luxe. Yaka NK. Ya na fingi te na lobi vérité. J'ai reproché, j'ai dit boyo kana bozo kufe belé. Olaxa muto akuta Alexa $100,000 na sala 3 jours. Et bon yom doit attendre na 20 té. On attend na 10 té. Tam so koza na 5,000. Ya semba. Yaka. Ba maman mabala ba femme légitime, je vous salue.
Maman na Henrietta Karine Mokonji. Nazozela $100. Nazozela $100 na maman Henrietta. Maman Henrietta benga encore. Moi ça on est sanga bien. Ma femme légitime ba c'est ma bala. Goreti l'ouvre son mami. Yaka na boya na plainte na bino. Na image. Boya nango. Bokanga na Shadrach Boya. Très bien. Alors Maniketo so. Oyebi eloko elingi na eloko batinso balingi na mokili oyo ata ba osala mabe. Ba Congolais lingi gloire. Ata zo sala mabe il faut ba kumisa ye. Alingi ba benga e président ata zo sumbe asato pota ninga niene longi ba benga e kaka ya osala makamba bien. Reproche pas Congolais injure. Boya na plainte. Boya nango. Ya. Nga po kanisa il faut les kakwata na mbongo. Boubouli de la Côte protège. Protection. Aigle de Kawale, Théodore Lito. Aigle de Kawale, Théodore Lito. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Aigle de Kawale, vous avez punition à Aigle de Kawale, vous consommez. Vous consommez. Théodore Lito, ma maman ma bala, ma femme légitime, parce que ma femme de la Mbende, ma colonne ma bala, je salue notre maman, notre lionne, la lionne de ces pays, elle s'appelle Niaguero. Bon Dieu, Shanghai. Voilà, big salutation à notre première dame, maman Denise Niaguero. Anniversaire n'est où tu as le cas. Anniversaire, maman, où tu as le cas. Jantiningo Bilambaka, le premier citoyen de la ville. Jantiningo Bilambaka, Lévi Pai. Lévi Pai. Tolobi, Kende na yo, to stop benga dans l'église na yo, to ana Lévi Pai. Francis Kalombo solution. Honorable. Voilà, les bangas à Molini. Mais très bien, tout cela peut ma musique. Mais avant tout, bananango, puisque balancer Zobi Makalaming, tu peux balancer avant tout dans la chambre. Beaucoup mis à niveau. Clip c'est salami, tu la montage à clip, tu as clip mbamo qu'on a son. Challenge bandi. Comment vous projetez pour Mozela kaka, oya biso ça Mozela. Soto matana banzete bino nde boyeba. Soto sauter na voiture bino boyeba. To lobelo côté to za programme télé to tant boré bima. Bon mona ba démonstration. Mais pourquoi attendre beaucoup de temps alors que na produit comme ça qui principal de visibilité il y a makasi. Azaka na visibilité sinon te muto na foda comme oya année oyo muto ya solo basolo bela ka principal be bango nyonso melama. Na wa bima première fundama. Quatrième candem pour olobela. Très bien. Alors toi sur la paix Marambo, toi sur la qui l'autre fois, tu mets taille solo là. Emmanuel Macron derrière les Français vont continuer pour critiquer jusqu'à là, jusqu'à aller encore plus loin. Tout le monde fallait critiquer sur cette émission hier. Bengue sous artiste local. Ya, ça y est disque d'or certifié. Nasina ebisa que les Français de bazawa na Yannick Noah kaka. Ngana appelle ça serait Yannick Noah. Ceux qui a gagné tennis bengue français soit poli babi au Camerounais. Les Français sont comme ça. Pour kaka, mon col bien. Fati Beton, mon connais Fati qui au masanga na château rouge en Saouti. Ninga président, on s'engouté. On s'engouté mais Macron est dans les balcons. Oh. Camarade na est-ce que Macron a superficiel Macron n'est pas Jésus-Christ. Macron n'est pas un dieu.
À cause de camarade Fali, Macron n'a pas des amis. Non, Macron, il a camarade, il faut se comporter comme président. Ah, mais nous, on l'a amené sur le balcon, hein. Il a pris la castelle, on est désolé. Hein. Mais tout ce que vous direz, on n'a rien à cirer parce que vous avez donné Fali Poupa un disque d'or certifié. Ce sont les Français qui ont donné ce disque d'or. Alors, un musicien local, on ne peut pas lui donner un disque d'or certifié. Alors, on est désolé. Dites ce que vous avez à dire, parlez ce que vous avez à parler. Notre musicien est international. Il a eu les disques d'or chez les Français. Merci beaucoup. Toujours critiqué par rapport, il y a terme wana o lelo, tolongola na anglais ba français. Ndé lelo ba congolais ba komi ko critiquer Fali, ndé ba finge sou ya to moni ba émission et c'est wana koute ça ba question posée te Shadrach. Émission c'est nango comme nango bien, ya nango bien comme ça émission te so. Comment la biso. Wana za ba semba. Toi on a disque d'or certifié. So bet na Google et bima. Toi on a rien à dire. Les 17 on est là chez Rotana. Venez consommer Formule 7. Venez consommer Formule 7. Il y a la peau. Merci beaucoup. On va chuter dans cette émission. Je crois que c'était seulement pour tout le Belamo Makambo et les comédiens. En tout cas, les comédiens, les comédiens, les acteurs, les cinéastes, vous êtes des comédiens. Vous faites la comédie. Alors moi, si on m'amène faire un film, je vais le faire au mieux. Parce que je connais l'histoire de ces pays. Je suis désolé pour vous. À continuer de faire rire les gens, l'histoire est en train de mourir. Insultez-moi comme vous voulez. Accusez-moi comme vous voulez. Accusez-moi comme vous voulez. Si vous avez une émission que j'ai insulté quelqu'un, allez me porter plainte. Je suis là. J'habite à Bandal, là où Dédé Bikofo réside. Namboka Bayula Bols, Namboka Joli Mayala. Le pèse Chloé Kardashian de Bruxelles. On est ensemble. On est ensemble. Babi Marie Mayola. On est ensemble. Ma maman est dans les labos forts. On a mon abisoté. Tu pèse lengue. Basi ma bala est. Ma femme légitime. Oh, femme légitime, mais moi, je suis banana mobile. Les autres, je mobile, mon ingo au balier. Au comité, femme légitime. Pour mobile, on a l'andara, moi, je suis yazarana. Basi ma bala, oh, banana mi bal na passe. Oh, bah, pesa mi bal na bango lokolia. Ndete olobela. Ba maman est dans les labino. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'était la Manique de John Maniquet. Je crois que vous l'avez suivi. Donc, Bolandi, moi, par rapport, il y a une réponse taillée à ma question de Tunaki. Alors, merci à vous. Vous étiez si nombreux de regarder cette émission. Merci à tous nos abonnés. À la prochaine. Nous vous disons bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.